fait, il y a domazé. Et comme problème. Et cause star, ils ont facilité, hein? Cause star, ils ont facile à tamouké koutouté, cause star. Cause la star, ils ont facilité. Donc, star, akenda ne ba fête te. Star na biso, mam, akenda ne ba fête te. Na kokendo akei fête oyo. Binomo bo sentir écho. Bo sentir retour ni nepesi. Entre autres, je félicite d'abord Mams pour sa présence vraiment. Azana ba oya fan la kala qui serait solo que ba oyo bazayanga. Donc tant bon mon Mams na ba fête nyo sauté. C'est parce que misusu pe bazaya. Soki mutaza vrai te na yo, ko za la pe vrai na yete po etambola ndenge wana. Po etambola bongo. L'hypocrisie là chez certaines personnes, moi par exemple personnellement moi ça passe pas. De l'hypocrisie ça ne passe pas. Na d'accord na ngote. Na zalaka pe d'accord na ngona otikala ko zalaka d'accord na ngote. Olinginga ite ke malamu, que ça fasse mal ou pas, ke malamu. Mususu oya kaka, vie continue et la vie continue. Ndeka esengelaka ezala bon. Il faut avoir assez de caractère pour na oyeba ko la sélection ya batu na yo na batu na yo te. Il faut avoir assez mûr pour oyeba que il y a des doutes. Et le but dans sagesse moro balobi que quand tu es dans une relation que tu sens qu'il y a des doutes, l'anxiété, il faut m'y tourner, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça peut voir Nzambe Mouté le bélo qui laisse tomber cette histoire. Alors, Tomoni Mams na fait ya domazé. Koko moi comme na fait à domazé, maman bata fandi na ye, tantina bata fandi na ye, yaya batuleki bata fandi na ye calmement. Na fait mais balobi na fait wana mbwakele keye zongi ezalaki somo. Batu mususu bazangi maîtrise kaka bango moko ba mata ba kita ba lala ba telema ba pupola mulunge mabe ba moto. Pendant que tu es na saison sèche, malile ya makasi. Babi bazo ningana ebinze bomoko nani ayembaka mobali ya bato mobali ya bébé na fête amata kita ke les toilettes 25 fois. Mam c'est bien sereine afandi na ye na pointeur na ye na esika o bapesa ki ezate que non esika wana ezangaki te esika o bapesa ki o batiaki ye yango wana domazé ayebali na bato ebele. Alors mam sako pekisa bato te ba ya fête te ya ye na ye na fête afandi na ye mais bato mususu bango moko baboko ya fête po bayebisi bango ke mam sako na fête ba misusu ba ye na fête mais bazangi kimia bazo kokate misu ba ye na fête bazo kokate kimia ezate atamuke donc on senti que muto aza mal à l'aise agitation ke zongi et puis nazo senga na ba star boza ba star quand même quand vous maquille là bato ba maquille ba professionnel te hein quand même tant aux star zo ata moins $15 il y a ba $15 pesa dans mon maquillage serait ba $15 ezala nango aux yeux ata $15 to $20 au pesi mutu pour a maquiller yo na modèle o esengeli pour mo bo cha ba maquillage moko carnation na yo te aux yeux cheka ka fond de te on niki ka ko mamoli po bima pembe te fond de te ba cha ngo po bima pembe te fond te ba cha ngo il faut ko kana carnation na nini na yo na teint na yo. Il faut pas la qui ça que ten oyo nde eza ton na yo oyo eza ya yo te. Pour ceux qui yo kei ol exagérer mabe. Mingi batala ka ten ya poso na yo, fond ten ya elongi. Batala yango na liboko. O balusi liboko na obo o che fond ten na liboko na ndenga kati. Moni dans place e ke de place ya pomme de main. Pembe ni wana sko na gauche nango. O tie wana o tali soki elamba mi bien. Et puis ba fond ten za ya ba formine na ba formine. Ba fond ten oyo ezalaka epete. Hein? Ou eza pas pepele et sangana kambala moko na po okomona soko tie fontaine et là qui s'appelle te que fontaine yango fontaine mususu soko tie yango neti foera mikolo yo eza pe la top kale ezaka américain ezaka la top siko foera na maibela pardon na pesi ta conseil bo que ta foera na maibela to bozi sous Sephora ou encore Mac hein net il faudra peine comme ils ont résisté pe na mai ata mai yeux ningi sala ko leli o mai mi sezo tanga yo na film et tangate ozomona wala pene ko chama yo sopine longo yo ka yele kate il faut frotter pena po elongo
boluka ba fond de teint ko yaya batindelaka bino peti na bata poto bozi botie maquillage compliqué nzamba limbisanga na ndenge mabe te eza conseil kaka tozopesa bobimi lokola vraiment nalingi na ngai kosumuka te bobimi on dirait bana popi on dirait banani comment on appelle ça on dirait banani on dirait batu moko on dirait batu babenga mama nani omoni ndenge Charlie Chaplin babende otie maquillage bokomi bongo te bokosa bongo te bofutaka ata mwa ba $15 $20 bamakio pas professionnel bokende te bato makera na zandu nécessairement bato ya zandu bazwaka bamélangeaka bapo bapate kuna nazebisa bino bokoka te yango boomona eloko ezobota bazuwa yango wana aspect stemai ezobota bazuwa baninga bakomi agitation na fête ado maze donc na biso bamati bakiti bazonga babaluka babwaka jeton mabe bapepula mopepe moninga afandi kaka kozala na maîtrise komi yebelaka kitoko wana maîtrise ofandi olobela ote ofandi pena otelemi basusu bakei bayebisi do maze mpo anini ainvitaki mams bandeko babolingo donc de maze akoinvite mams te mpo na yo mpo yo ya il faut do maze ainvite mams te mpo na yo bongo tokende nanu bongo to réfléchir nanu mpo anini invitaki ezalaki mpo na kohumilie biso bayimile bino ndenge nini garde-robe na yo ezalaka pa na yo maquillage na yo ezalaka pa na yo kolata na yo mvwatu na yo eza na maboko na yo siko mams na kati ya yo sani ndenge eza wana mpo na nini invitaki mams ezalaki mpo na kohumilie bango mpo ani kosangisa bango bandeko na ngai mams na do maze babandi kala babandi mpe lelo te babandi kala makasi boyebake bato mams nani parmi bato Ursula akangisa do maze azali Ursula afunda mams afunda do maze alinga humilier bango ba époque moko boye ya vie entre les amis il y a toujours des histoires qui se passent et tout ça là ba incompréhension ba manini nini elekanaka mais kokoma na niveau ya moninga o bozwaki tango ya kofana na ye longtemps ozwa ye okomema ye na justice okanga yo ta ewana eza malamu te eza malamu atambala moko te. Et c'est ce qui a fait, qui a rapproché apparemment les sous Mams na do maze, bien que bazaki déjà na kati ya ba théâtre. Et batika la bagarda position na bango ya bien. Et puis sur otali, bazana moi ba similitude entre bango mibale. Do maze pas ara très réservé, très fermé, très caché depuis un certain temps. Série moko boy kala wana do maze tanga sala ba succès au moment na do maze na moi lo yenge et tout ça là. Mais depuis un moment depuis kala moi kala do maze ba makambo akuta ina kati ba théâtre et tout ça là et puis ça bango mayele na yena mam et puis ça bango mayele ba koma na ndenge moko ya ko vivre au moins na monde ozo vivre so yo okuta buzobele ki makasi yo okuta makambo ndenge na ndenge il faut zo katango ya koyeba ko sala étude po yeba ndenge nini oyeba au marché. C'est très très important, c'est vraiment très important. Ndo mona do maze pas azala mariage na et surprendre ba te belé mariage a do maze ba te belé bazaki surpris bazo kamwa kaka mariage à domazé déjà mariage à domazé oui mariage à domazé déjà ya mwana. Donc on a appris ça la même semaine ba tebele ba apprendre la même semaine même surtout la veille ba monsieur il y a quelques jours seulement ndé ba yiko apprendre que mariage à domazé. Vraiment dans la vie il faut vivre caché et c'est très important, il faut vivre vraiment très caché parce que ceux qui ozawa nozo bete la batuye sur lisolo na yo na ceux qui ndokyo na ma monde oyo il y a un média, il y a internet, il y a théâtre, il y a yo vivre te. Kokate po ba no bebi sela ka oka wa bebi sela oka. Ozu moi di question yo batela e bomba ina kwenta ti libala basutu ka ba moni libala bobungi susu. Kaka bongo. Poko yaka ko exposer ka ba relation na kati internet ezo boma. Ko yaka ko exposer ka ba relation na kati internet ezo boma. Sagesse faut la tabate belé. Makambo do maze o ete yinga lisusu. Et puis singa lisu mayele batte la relation na yo batu nyo sote ba tika la kana na kati ko se poser ba question e mo batatonner mo balobi ya solo mo balobi bien te bongo kaka fait tambo. Do maze félicitations ça les loko kitoko pe bien. Par rapport à liste quand le fait de me taper sur la liste il y a ba invité na so rappelle liste ba invité na et c'est comme ça que ces invités bateau bazali dans l'organisation bako respecter pour ça il y a invité
yango komona même que dressing et salami ndenge et salami wana omoni ke mam sadaki côté moko boye ba monsieur bazaki côté moko boye. C'était important de leur séparer comme ça parce que je m'imaginais ce qui il fallait pas à la mesa moko table moko na batu mususu o ba comment ki agité wana ba ngi basuka net ndenge ni. Mam sa honoré Domazé na mariage na ye po ba affinité na bango eza makasi. Yango a honoré Domazé. A honoré non pas parce que alinga ya kolakisa bino elamba to ningte. Mam sa yaki na fête à Domazé pour na kolakisa bino elamba te po bilamba boyebi déjà que bolonga te boyebi déjà que calcul na bino calcul les ndenge moko nando tu na mutu moko nando yebisa dame moko na yebisa yo koko ya pa na ngai okutinga na bilamba 7 valises 5 valises à bilamba pa na nga. Yo bani ko tchana nanga tembo okutinga na 14 sacs 25 sacs ba chaussures n'en parlons pas. Nga moko kutu na ba problème na zalaki na ngo koleka na kokaka susu ko sala suba maka mususu te ba sorti ba kolata moko bona et comme na dégoûta ki yango po na comment comment la vie pamba na comment la vie me disait plus rien quoi. Je disais bon à tout moment l'homme peut partir hein. Et banda oti nanga na koma bongo na zibilo nyuso na boki onka wana na koti na ndako mususu donc na koki ata ko classer oh ça dressing a bien na koki angoti na koki angote po leçon nzamba pesinga na vie eteinga makasi que tout est vanité. Un monde nzamba élection na bandela mo pour que tout est vanité. Si ko yo ozo ya kosala nanga compétition peut-être il y a sac peut-être il y a lamba peut-être il y a mèche et tout ça là. Mais oyebi ndenge ni nga na gagnant. Moi j'ai des gens et des gens, je peux avoir la famille qui me fournit des choses. Na cause à base na ngai la maman de trio o azanga kate nyonso moi sapatou moi sac moi nini moi lamba na cause nga maman Alice Landute na kozanga y bakupte ba fantaisie et Mathieu Zongi na kozanga te donc ça passe pour j'ai des gens comme ça plein avant que tout même na internet j'avais déjà des gens comme ça o ba o yanga soki na vandi boyo kaka koli ekoti ba o yanga maman Marie que je salue tala koli Nathalie koli na bi menzambe o nini tango asali koli bongo ngaka te na se retrouver nga na zu par nanga ndeko nanga zu par na ye ainsi de suite. Si ko yebisanga to la compétition ko sombaka sac ndenge nini po ngai nazo sentir point na ngote parce que les gens me donnent na sombaka batu pe ba pesa nga batu bakabela nga ainsi de suite. Si ko yo peut-être ozo luka na mwa ndambu na yo ndenge ningo ke sala comparaison na ngai et simbate eza compliqué et que ça vraiment très compliqué. Alors pour ceux botika la compétition bosalaka. J'ai compris aujourd'hui, tant on a moni réaction à batebele na kati ya nini wana. Ba audio na bino pe kala te to ya ko bimisa. Ndenge ni bolo ba mimuna ka ye penazo mimuna eloko pa malonga to moni wana te apo yebinde te. Soko yeba ko linga olo babongo te. Beaucoup ta na moninga na fête, zala à l'aise. Ya za à l'aise, yo za à l'aise te pour la nuit. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi ça te dérange autant? Pour ani beaucoup mosala ba réunion, de bo moni moninga na fête beaucoup mosala ba réunion. Hein? Mbote to pesani soko ndimi c'est toi qui vois soko boyi kaka yo tellement pas yaki de avani na cointer na ye ba misu ba te koki ata hotel matin pour na opesa mbote ba susu bazo kaka somo na musika somo makasi do ba ko ka kosala lo morote bande ko ba bolingo. Vous vous agitez pour quelle raison? Moninga lobi lo côté bato ba pese mbota soli na bango aseki na bango point barre. Yo boyi c'est toi qui vois. Yo boy, c'est toi qui vois. Domazé fallait pas longola ye na kati ya nani oyo ya liste po bino boyoka bien po bino bo sepela. Non. Oh ndenge za wana Domazé a humilié bino na nini? Domazé a humilié bino na nini? Boye bisanga. Domazé a humilié bino na nini? Comme ko sala ba réunion ba bi prochainement so Domazé sali fête na ye ba royate po Domazé humilié bango apesi nani apesi si la valeur apesi bango te apesi si la valeur bango apesi bango valeur te ngana mituni valeur nini bolinga ki ba pesa bino po ndenge ezala moyen ba cha bino mesa moko ezala kite hein bobaki moyen ba cha bino mesa moko ezala kite siko yebisanga il fallait pas ba cha bino mesa moko na si la po comprendre que Domazé a honoré bino
botika moninga adingaki asepela mokolo na libala na bino abengisi bino atie bino bongo po bino bozalaka na coterie entre bino si la paix azalaka na ye na coterie te a na ye fa ye moko et tout ça là, qu'est-ce qui vous dérange dans ça? Pourquoi bongo kotsa bongo zo mariage à moninga boko misango débat? Pourquoi bozo mariage à moninga boko misango débat? Et puis ceux qui ont été invités là-bas, bango mubazu sous ma solo, balabi bango bazu ma solo, ba memeli bato internet, bo balo ba ke mobali ya nani ya Domazé aza marié, ya ngwana ba ko sala mariage na poto te ba ko sala ngona Kinshasa. Bozaka bandoki boye poani. Po boyeba ki mobali ya nani te. Boyeba ki mobali ya Domazé te. Bomoni kande bomoni na fête wana. Siko qu'est-ce qui se passe? Bozu pena moninga bengisi bino na fête. Tant beaucoup na fait beaucoup ko luka ba information ba luki information na ndenge moko kokate ba fouiner information ba zu information soki pe ya solo soki pe mutonga kosi bango oh non ndo mazenga zana mobali na ye so ba ko sala mariage na potote c'est parce que yango ba ko sala ngona Kinshasa ya ngalinga na zabwe ngana lobaka fête bien ya kitoko faut sala mangana na Kinshasa ata na se retrouver na poto na bana na poto na ko ya ko sala fête na ngana Kinshasa c'est important que na sala yango awa. Parce qu'il y a une grande partie de ma famille ici. Il faut lancer la fête nanga awa. Que na poto, pour na poto na rozanga famille nanga na rozala ba connaissance et amis. Mais ba famille nanga ba rozala te. Mais na Kinshasa famille nanga ne se kozala. Ata na zana moya ko bengi sa bango te mais ba rozala po wana to rozaka 2 billets yanga na mobali to ye na Kinshasa. Tandis que ceux qui photos ba famille na biso to faire voyager bango et ko comme la biso orodinga otika nani, ozwa nani otika nani. Au moins que ça compliqué et puis on commence une ambassade on te conseille la sélection nani kozwa nani kotika. Bon, mon passe ma cambe comme il passe. Chacun de nous est libre de fêter là où ça lui semble bien et tout ça là. Donc boti cadeau mazé avec ça bien la fête n'a pas besoin de critiquer fête n'a été pour besoin de luker là problème te yepet en sachant que bozalaka ndenge bozalaka akabola kibino atebino batuna batuna par na bango po et zalate que oh ce qui ndenge po to ebindenge bo fonctionnaka. Alors mabe odo maza sala ezaki akopesa kopesa bino invitation ezaki mabe ya salaki to il fallait tant apesa bino invitation il a bino sous ba robe na ba maquillage c'est compliqué mais c'est normal que ceux qui star akiti na terrain moko boye ils ont la ka bongo les agitations de partout bato baza compliqué oui ça se fait comme ça mais nzambe a sunga bino mitema na bino mo bongwana ngai siko na zongi pona mwasi o azoloba ke do mazé mobali na ye bakabona te ainsi de suite et ce nga na poser question moko yaya ti mobali pena zo bala libosa batu nyonso boy mobali pena zo bala libosa batu nyonso boy pona nini kala wana nyonso wana okendaki te tango yoka yeke do maza zo bala il fallait que Kinshasa yako kotelemela mariage. Donc mariage c'est comme ça soka mutuka konyu abali et comme aka problème soka mutuka konyu abali oh ndengeza wana mobali wana te mibali mususu pe baboyana na basi akeya répondre vie na yena mwasi mususu ezali ndenge pe do mazaza kana libala moko kala à répondre vie na yena mobali na oyo am sœur na ye bafandi pour la vie pour le reste de leur vie sur terre. La vie continue et c'est comme ça eza bongo. Donc arrêtez un peu na mitema mabe na bino bozora muninga azui bose sali semblant ko ya na fête na le quoi bosepeli pendant que na cc bozo luka ba information pour bokene bokebetela ka batu pour ba ya ko betango lisolo bo changer manière de faire na bino soki boye na fête zala na charisme. Dans une fête faut kozala na charisme ya koyeba que ndenge zawana na fête oyo e kozala boye kozonga boye ainsi de suite. Mutu oyo abengami aza soi-disant star to azali nani fête soko komi il faut la personnalité il faut la personnalité il faut la charisme et c'est important que la charisme na personnalité pour ça la charisme na personnalité te et ça pas si faut ba la kisa yango eza biloko ba la kisa mutu te mutu azala nango ye moko alors botika bilobela bozo sala wana bosa bilobela makasi na mutu o akipa tabinote aye fête asisi fête atelemi akei makamuni se tikele etaliete aye ko sala muninga na plaisir o apesi invitation yango na zui atiki ba makambu na ye pona ko ya ko sala plaisir na muninga na ye o siko bino ezo tungisa bino ezani yango ndelo ko biso tozo tuna o ezo tungisa bino makasi bo ezani nzamba yo ka bino mawa nzamba limbisa masumu abunga mo abino abungisa alimbisa ngo penza
Pour ne comprendre que jalousie oyo ekoti na kindoki makasi na kati. Jalousie oyo ekoti penza kindoki. Tika ba délivrer bino. Nga kona bande okanisa maloba nyonso bolobaka na ba TV, ndenge bosalaka ba makelele tout ça là. Moi je m'attendais à ce que ndenge bomoni en face bokene botelemi kwakulu ti bosone bonjour si là. Bonsoir. Ngai kutu tala batu na balobaki, o nga kutu basalaki, nga bon ça tunisa. Boko ça tunisa te. Boko yata opesa mbote te. Boko mika na agitation, molimo agitation. Muta sala bino eloko te kaka agitation na bilobela na koloba ke ba humilier bino po ya ye fête. Oh bande ko ba bolingo. Nzamba bondisa mitema na bino. Esala ma ndenge wana te. Mais quand on bozo tonga na ba audio, to mona ki yeti, ninge alataki, boye, ba audio ezo ya en téléchargement, tozo ya bino ba audio. Ezo ya malembe boza kaka poser kala mingi te e ya nango. Kimi ya nzambe ebila mabota la bino. Tokutani très prochainement. Bye.